lokola kaza ami ya Herman Kasongo na zolo balelo ada Herman Kasongo azaki na Kinshasa l'air azali na Kinshasa l'air azolinga zonga premier tour et deuxième voyage wa kendaki tango siko ada moni masa zozonga nini oza collègue na ngana na petit chéri na kuna azaka na Montréal nini kombo na Montréal naza na petit chéri na pe azape na Zemi mais lokola yo oza na fille wana ndenge olobi na Montréal okoko zwa pe numéro na ye talaka semeki azape na mwana lifanto na libumuka ndenge ezalaka voilà bato nyonso bazolanda ngambo meka koprete vraiment bamatoi na bino mwana komi kobima na mwana mwasi wana kaka mwasi oyo ya ilunga wana Eliane wana amempe azoboma adepa ya fille wana azoloba mabe ya ade belebele ya mwasi ayebisi nga bi ya mwasi Herman exige nga nazwa nabenga médecin nazwa rendez-vous mpona kelongola Zemi mais nasali ka assembla na bengi mais lobi nango nakendaki te parce que nalingaki ada tolinganaki nga na ye vraiment nga naboyi mobali nanga likolo ada Herman ntango akutani na mwana mwasi ya bato Eliane nabokotanga komona ya mboka Herman abandi koboma ada epai ya Eliane Herman wana dani adana kutozolinga azana basi mususu azana Londres mususu azana Paris mususu azana soki na Suède ozolinge pona nini ngakutulibana ngo pe na ya problème ezaka problème si problème bakobokelo na nga bazolinga ngana komela bango diatre na kati ya ndako bandeko ya Brunel famille ya Brunel bazotianga musukusuku alobi kutu ngane na zawa kozala bien condition na kopesa okanga na olingo na ningi okomata oka na moni première fois na tomber amoureux mais condition zaka nge olongola Zemi ya ilunga ma wati alobi quoi yo bapesi numéro na nga po tosololaka nga na yo ya koloba na nga na longola Zemi oyo tefandi déjà eza déjà presque ba 6 mois yo koyebisa nga na longola Zemi na ndenge nini nga na longola Zemi te parce que nalingaka ada omoni bato oyo obengaki wana ntango babengaki yo Eliane wana aza mwasi ya libala na petit nanga enani Herman Kasongo conseil Herman alobi alingi neka mwasi na ye abio puis ayebisi ke basi bakabwani ozo comprendre mais na continuer na boka kobima mais siko ntango Herman akeki Kinshasa pour la deuxième fois voyage nemi bala kendaki o asali soki 4 mois so 5 mois nde aye koexplike akomi epa ada kuna na Kinshasa abandi mpe kosamba bakatumbanga nde mo baminene na ye ke non peti wana kuti Eliane wana fo chéri ndumba moko boye nalalaka ye aza boye yo tika na yo tadingala pa ye. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Top Media TV officiel. Balandi Nyonso, il y a émission Le Code de bonne conduite. Au biso to pindako kundola. Lelo tozo kundola anima kwakala akozala lelo na antenne oyo, akozala lelo na micro oyo. Alobi azo pupola ba vérité nyonso. Awa ye moko anima kwakala alobi azo bimisa makambu nyonso ba secret ya poison ya ba frère na biso o ba uti ko empoisonner bango. Ensemble na bino nazo zwa bongo anima kwakala toyoka ye makambo nini alobi elekaki ndenge nini mpe mpona nini banani bato basali yango et puis on va se retrouver tout justement après po tokata émission na biso to conclure yango. Merci. Allô? Oui, allô, bonjour madame Annie. Bonjour. C'est Tadzi Ngalapa. Ah, Tadzi Ngalapa, ça va bien? Oui, je veux très bien. Et toi madame? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. D'ailleurs, je viens de l'église même de Nazaboué, Naoutu église Nzambe Azosunga. Ok, présentement, na Kinshasa, na Lubumbashi, parce que je suis présentement sur live aussi. Je n'ai pas encore coupé mon live. Est-ce que tu veux qu'on parle Sikoyo parce qu'il y a un live? Ouais, voilà, ça ne dérange pas. Togo sur la biso même Sikoyo, ozo sur la live, to sur la biso. Par rapport, il y a trois petites questions na kotu na yo, donc c'est pas grave. Ok. Voilà. Ouais, voilà. Madame Annie Makwakala, je sais que oza parmi les professionnels, il y a Moussala Oyo, boza pe bato bozo sunga bato ebele, bozo participer na ba vie bato ebele, bozo pesa pe bato misusu vie. Lelo sur tout ce qui se passe na sujet ya Ada, je pense je vous avais suivi avec beaucoup d'attention.
obimisaki ba élément moko boye oyo ezokolakisa ete Ada akokaki pe kozwa problème na nzela ya banzela o donc ye alekaki. Mais je vis Ada koleka po a dénoncer yango. Okobetela biso nanu moi okorelater biso nanu moi mokie mama lisolo yango ezalaki ndenge nini po bato wana ba contacter yo po yo luka moyen o signaler ndeko no Ada bien que alingaki ko yambo na téléphone te. Ok, d'accord, papa Nanga. Merci beaucoup. Bah, tu peux sur ma chaîne aussi, ma chaîne YouTube. Donc voilà. L'histoire c'était comment? Moi je connais Ada parce que Aza Moto, Asa Rabatea, Manga Naza lokola fan na bango. Ok? Naza fan na bango ya batutu basaka musala bien. Même si Moto a côté lelo na média, na disons na théâtre, peut-être ayebi l'autre côté mais au fur et à mesure azo fan na bato ba yebi ba musala neti ba Pierrot, neti ba Ada, neti ba nani, jusqu'à ce que oye ba ye. Vous comprenez? Voilà. Et puis il y avait une fille azalaka na Allemagne, bako bato ba bengaka biso parce que toza bato to saka musala est trop risqué mais eza soko za na ba preuve na tangible ozala na bien. Il y a une fille qui m'a appelé, il dit non, il y a un azana mutu moko nazana master moko azakuna na mboka na bino présentement à Outi Congo mais ba yozala na Dallas, c'est qui na Dallas ou bien na Boston na États-Unis, tala makamba sali azaka mwasi alibala bazana mwana moko Aza âgé de 27 ans et puis mobile naza soki na 31 ou 33 ans akene ki vacances na mboka na bango mais avant de partir na mboka na bango elle aime tellement le théâtre et elle a aussi de préférés ba star préféré na sonde tozala abi ala no sepia na Ada trop ezaki kaso ba fandi na ndako ba olanda vidéo na mobile ndaye. Et puis, il y a des vidéos au théâtre où Ada il faut la carte. Et puis, son mari a remarqué quelque chose de. C'est comme si moi, je me suis dit, je suis dit, surtout un film, puis on a l'ingakaye. Un gars qui attaque moi, si on a l'ingakaye, voilà. Bon, mon tour à la maille et ambitieux, à comprendre que il faut ça, on va nous déplacer, mon copain, ok, comment on s'appelle capable de colocailler. Tu comprenez, tu n'as pas l'ingaba terminé, tu l'as pas, Ada, Pierrot, ils sont vraiment beaucoup. À Barcelone, à Monsanto, nous bien sûr, nous avons des gens qui ont un pote, à Monsanto, par exemple. Voilà. C'est celle qui est la fille en question, elle s'appelle Eliane. La fille en question a quitté Kinshasa, n'est pas bête là parce que j'ai toutes les preuves. Je dis bien, j'ai toutes les preuves. La fille a question qui tient na Kinshasa, papa ya ba fille wana aza mokonzi. Na ko détailler penza parce que na yebi o koleka te. Akiti na Kinshasa esali ki akende ko somba soki carte na kwa na bango, ayebi abane ko se renseigner ayeba sikani ba Ada ba répéter parce que aza fan ya Ada. Voilà. Marie qui est mobile na yeba ça déjà ba problème kuna à propos ya Ada, c'est ce que la fille m'a dit. Akeka aboabi akesomba carte ndenge ayebisanga tango akekosomba carte amoni ke non akekosomba carte kana kwa oba Ada babande kosala ba tournage na bango. Écoutez-moi très bien mes chers amis, mes chers fans nande konangai o wazana ligne na Top Vision, Top Média. Top Média tadi ngalapa. OK. Tadi ngalapa azana ye mutapoze nga baba abengi nga vraiment les médias no nazana choix te fallait kana loba. Mokile yo kanga pour la toute dernière fois. Abia moi si na keneka pesika basala ba théâtre, ba répétition na bango soki tournage, na sombi carte l'état na zozo na moni Ada ilunga na kati ya voiture na ye. Yembe amoni ngai, c'est comme si atalinga nga pe na tamuka coup de foudre renenge zalaka. Voilà. Et ça dit que pour leki, ye Ada leki, nga pe na leki. Ndo bande Ada bande ko lande ti misika mwana na bande ko kota na lupango na bango mwana mwasi wana papa ne aza mutu ya l'état colonel général nali ko déterminer te. Voilà. Mais na yebi ke notre colonel général Ada la amoni esika akitaki akoti pe bazaki soki na ba garde du corps na bango le moi mwasi akoti na lupango Ada muteme sepela ki déjà lobi siko abimi aye kozonga ndenge fille ayebisaki ngai mais fille nde bana kosepela déjà na Ada depuis na États-Unis bokanga très bien s'il vous plaît. Tango Ada bimi akena ye a comprendre quand même que moi il faut afandaka awa
akei lobi na tongo lisusu ala komi ko siroma ka soso mobali soka samoni soso mwasi esika a télémarque Voilà. akomi ka kobeta beta bato wana mona mwasi pe de son côté c'est comme si atomaki déjà amoureuse ya Ada Ilunga on nazo balelo na na passe na motema parce que Ada za maladie et puis Raïssa za malade on n'a pas souhaité ça mais si Ada yoka kinga makambo na lobaki lelo ko peut-être ko koma bota nga peut-être azala prudent. La fille a question évite ce qui est là on y peut salama que c'est surtout question pour ba esu ko kutana na Ada na nzela ka Ada ka télémisie alingi a draguer ka ni mobala dragaka ba komi ko vivre Ada mema mona moshona tina kati ndako na ye moi je savais pas que ba tournage ba sala kana ndako bo mona ba décorer na versace wana ba mire ba papier pe wana eza na ndako Ada ngana kenda Kinshasa ba na longwa Kinshasa na 2000 soki 7 soki 8 til lelo je n'ai jamais mis mes pieds na kati ya Kinshasa. Et ça que balingani ba lever il fallait faire quelque chose azonga na mobali na ye magi bazaki na ba problème na bango azonga États-Unis parce que bazaki déjà bazaki ko déménager pour ba ya Canada fille a moi ko zonga première fois voyage raté deuxième fois voyage raté akenda ko lale pa Ada Ilunga on azolo banzamba no la boma azo molimo na nga lelo fille a ko lala 2 jours pa ba Ada Ilunga na ndako Ada na éviter ce qui peut-être à Kosaki mais on a évité que yende utabeti là j'ai toutes les conversations s'il vous plaît ba derrière ba ke ne ko meme na aéroport zo ga poto moi on s'est raté voyage ba liboso ya mi balé et puis Ada salé lango film na Top Vision na bon sani titre nazo lukana kota na Top Vision na ana film wana Ada zalaki kopé ya Marina fille azaka pembe bazamo si kitoko boye na éviter ba Marina bazami balena on joue pas ya Bellevue TV Marina là-bas mais on mususu wana ya pembe za pe femme Maria za très doux alingane ba polémique te Marina na ya pembe wana nde basalaka film c'est comme si ya zaki copine ya Ada yesu ko azoboya poto pona mobali ya kisasa tout ce qui s'est passé ngana ebi ya ndenge ni na kende ki chasate na zagara ki chasate ça fait presque 10 à 15 ans naza na ngakuna te ba bandi covid ndo bande mwana mwasi azwaki déjà zemi ya Ilunga tango ayeko koma na Canada lenga na beti histoire wana la fille m'a cherché tango fille abeteli nganga bi mama olio banda kofinga wana ko porter plainte siko songa na zuba ba nini wana na lakisi na mbila soki na leta tango yoko ke ote mama na mono ndiwo za très honnête na lingi to solo la penza to komi mama na mwana na Eliane soka se permettre ale kana soki Kongo Lumumba soki wapi poni Eliane azobenga ngati Eliane za na adresse nanga Eliane za na numéro nanga ya ndako nanga makambo to Eliane ayeni esili bongo ya mobali ya mwasi azongi na ye ana Canada mais mobali pe azaki déjà Canada mais bazaki sous bien te parce que mwasi ayebisi mobali vérité ke lokola yo banda ko pousser ngaki makamba Ada ona lingaka Ada na tala Ada mingi ngai na komo bima déjà na Ada na za na zemi ya Ada awa zemi komi soki combien de mois alina lingi na ngawa lisusu tenga no sa makambo po Ada alongwa Kinshasa aya na Montréal présentement na Montréal wana na août 2019 loko na zoloba na bibia na za na ba conversation mobala lobi nini okene kolunga mutu lokola Ada na Kinshasa nga mutu na bali yo mobala mwa mwashona abala no beti na bino liso ndenge nini na yeba ke mwa mwashona abala stadi no emanaka Sandra Amba direko na Belgique Sandra Amba direko Lila nangana DJ Roger Petit Prince Tikanga bébé Liko Ada lokola taka kaza ami ya Hermani Kasongo na zolo balelo Ada Hermani Kasongo azaki na Kinshasa leo azali na Kinshasa leo azoni ngazonga premier tour et deuxième voyage wa kendaki tangu siko Ada moni masa zozonga nini yo za collègue na ngana na petit chéri na ngakuna azaka na Montréal nini Kongo na Montréal na za na petit chéri na ngape azape na zemi mais lokola yo za na fille wana ngolo bina na Montréal okoko zo pe numéro na yeta la ka semeki azape na mwana lifato na ibumuka nini ezalaka luka yebo solo mama ba na biso mobali azwi numéro na ye tala bato bazolo bakeno nazolo bebele bokata bobima na site nanga pardon ko Hermani
Kasongo bazui numéro ya Ada zui numéro ya Eliane apesi Herman Kasongo. Abi Herman zui numéro to koma na Canada na Montréal usololi na mwasi na biso. Asa mama ya mwana nanga asa na zemi na libu. Tango ya mwana komi awa. Aso abengi Eliane. Abengi Eliane abi Eliane ngai Herman Kasongo nga aza master collègue ya Ada tala ba ebisinga beme il faut to kuta na pona makambe bele mso ebisinga na denga kati. Abi ok pour moi mezate. Soko kuta na to sala rendez-vous bazui rendez-vous ba kutani. Herman ita wa kutani na mwana mwasi ya batu Eliane na boko tanga komole ya mboka. Herman abandi ko mama Ada pa ya Eliane. Herman wana dani Ada kutozolinga azana basi mususu azana Londres mususu azana Paris mususu azana soki na Sweden ozolinge pona nini ngakutulibana ngope na ya problème ezaka problème si problème bakobokelo na bazolinga ngana komela babo diakre na kati ya ndako bandeko ya Brunel famille ya Brunel bazotianga musukusuku alobi kutungane na zawa kozala bien all condition na kopesa kanga na olingo na ningo vraiment toka na mono première fois na tomber amoureux. Mais conditions ça quand on la zemi ya ilunga. Moi wata lobi quoi? Yo ba peso numéro nanga poto solo la kangana yo ya ko balanga na longo la zemi yo te fali déjà presque ba 6 mois yo ko isanga longo la zemi na ndeni na longo la zemi te parce que la lingaka Ada. Mana ke abakota kambandi comprendre kamuna zo kota nazo ba kamambandi ba balanda kanga ba yebi mbanje zani. Est-ce que vous comprenez bien? Nazo yoka maman. Nazo landa yo ala lu. Voilà. Batunyo so bazo landa ngamo meka ko prêter vraiment ba matoi na bino. Mana komi ko bimana mwana mwasi wana. Kaka mwasi yo ya ilunga wana. Eliane wana. En même temps zo boma a de pa ya fi wana. Azolo ba mabe a de bele. Ya mwasi a yebisinga bi ya mwasi. Herman exige nga nazwa na benga médecin nazwa rendez-vous pour que longola zemi mais na seka semblant na bengi mais lobi na ngona kenda kite parce que na linga ki Ada to linga na kinga na vraiment nga na boyi mobile nga dikola Ada et sali ke Herman na benga na tongo est-ce que kenda ki hôpital a bien na kenda ki ba lobi na nga boyi babi na nga bobi OK soko longo zemi na nga na obala yo to kobala to kozala biso alese parce que na Brunel les simba te nsamba lo la zo kanga eloko na zo loba na obima na tongo musuno ke na bosaba kusi nzamba lo na zo mulimo nanga siko Herman bakomi ko bimana mwa mosala yemana kindenge ni ngale ba ile kido bimana Herman na zeno ndeko na moko na Canada asaka pe ba émission za pe na site ne Congo à Brazzaville congolais à Brazzaville pakena na restaurant moko pa ya vie na ngai Agostino Mangala na leketupe abwa kakaye Agostino Mangala na takakuna na Herman na wana chaque soir. Oh, parce que c'est ma vidéo na bango, hier garçon na Congolais Brazzavillois à la kisaka Herman ndeni na saka montage, mo makamora bo me bazaka siko na Herman. Wana pe série wana Aisha Okoko ayebi likambo na solo ba Aisha Okoko. Ngani kutu na solo na une fois, mais la sepela kanete parce que aza film ko songi pekaka. Tango siko bandi ko sola na ye, muko musuta ngana 5e émission nande les garçons en question parce que aza ami na ngato ebani banda to ba 2007 so ba 2008 ndet bana na koma na Canada et ko sala ke boli misala ba de konaza un peu long mais bon comprendre parce que muto abelinga normalement il fallait kana sala na sala émission na ye. Siko garçon na ye ko yeba ke non fi oyo osali émission nzoka nde ye otozaka na ye abimaka na Herman tala boy mwana mobala na tema ye de informatique makasi na mutu na ye aye kokota na kombo ya Herman ya nini ya fi wana Eliane nananana akoti na Google aye comprendre que fi wana c'est une femme mariée na pete na musapi na robe ya pembe aza na bébé ya 3 ans nde garçon na lobi ani omoni bato yo bengaki wana tango na bengaki yo Eliane wana aza mwasi ya libala na petit nanga enani Herman Kasongo conseil Herman alobi ya lingine ka mwasi na ye abio fi ya yebise ke basi bakabwani ozo comprendre mais na considère que na boka kobima mais siko tango Herman ya keki tshasa pour la deuxième fois voyage na mi bala kendaki
o asali soki 4 mois so 5 mois nde aye koexplike akomi epa ada kuna na Kinshasa abandi mpe kosala mwa bakatumbanga nde mwa baminene na ye ke non peti wana kuta ya lieni wana fo sheri ndumba moko boye nalalaka ye aza boye yo tika na yo basalaki Herman Kasongo na ada ipare bakanga bango siri moko tuna ada bakangelaka Herman na ye mpona nini baswanaka babunda na ba après tournage na bango est-ce que ngani makwakala nazalaki nani ayebisinga makambo wana nyonso n'est-ce pas Eliane mpo nozona baconversation Eliane moto ayebisinga biyani mama ni bakangi kutu ada na Herman nga binini o baswanaki babundaki mbile ye ekangi kaka ekangi nano nani Herman le cause qui n'a pas kobimate ekimate nani mutakimaki mais ko babi avant ba libérer Herman il faut adaza la ba samba nde saki ki bafuta ki ba mbongo et puis babimisi bango ngazala kité Herman a lobi akomi ko sema ba mo ba jalousie moko boy yango esalaki ki ada a bloqué Eliane na Facebook na WhatsApp na imo na Twitter soki na Snap soki na Instagram na bango bana mikebe bakomi nango ngai yani eloko nini nayebaki na kati nayebaki yango ndenge nini aboya penza kosolola na Eliane complètement tango akomaki sikoyo epe spécial akomi sikoyo kosala nga confiance tokomi sola mwana mwasi na tongo midi pourquoi Maman ni talaboy maman ni solola na ada ngabi na yebi na numéro ada te yaya est-ce que ko pesa nga numéro ada azu numéro ada pesinga na meki ko contacter ada atunga mama bonjour osana ni s'il vous plaît ngabi papa nga anima kwakala na Canada mais je dois te parler parce qu'il y a quelque chose boy et ça pour la vie na yo ndeko nanga ada boya kosolanga oh j'ai pas de femme na ngabi papa ozana femme ozana copine ozana zemi Eliane mobali na ye asali ba plat mutu mo zo kita na États-Unis na minute oyo aza sur place soko se protéger te ba kosala yo mabe eloko na bande kosolana ada azana ba message na téléphone na ye ada boya solaka na ngate na ebisi Eliane ngabi ada zo bunga ne ko répondre ngata bani po ayoki kombo ani makwakala ayebi ke makwakala takaka ba comédien na sa nini est-ce que aza na camarade moko te o na ko benga comme ça to solola na ya camarade nani Raïs nabi OK donne-moi le numéro de Raïs ya mwasi Eliane apesa numéro à Raïs na proposer numéro à Raïs na bengi na ndenga menani na ko benga pena mutu bolo ko yebi numéro na ote ko maka message na komi message bonjour Raïs je dois te parler à propos de ton ami Ada nazana ma message jusqu'aujourd'hui na septembre 2019 voilà Raïs a répondre nga c'est qui s'il vous plaît nabi ezangai nani kana sola non est-ce que na ko benga yo comme ça yebanga bien pour na boy ko pesa kombo parce que peut-être akokima ngai tango abengi nga na bengi ya yambi oui c'est qui nabi ezanga anima kwakala Raïs alobana nga yo anima kwakala jamais toi avec toi on peut pas faire confiance akatinga akati téléphone na rappeler aboko yamba deuxième fois na rappeler aboko yamba troisième fois na bi OK no benga soute na komela ngabi papa oui na yebi ke na lobaka bino mabe mais eloko nazo lingana sala siko za pona sauver camarade na yo naza na problème na yo te mais aboya na ye abi avec toi on peut pas faire confiance nabi les jours que le malheur va arriver boko lukanga mais ça sera trop tard banda on appelle la sola kana bango le soute na ebisi Eliane alela ka tongo midi pourquoi il y avait une date là l'année mobile Eliane qui n'a pas menacé Eliane abi ko longola ka zemi wana bête à 2h du matin la fille a pris le téléphone et m'a appelé naza na ma conversation siko ngai na nini kuna baba portenga plainte oh Eliane ce qui vraiment so yokanga au lieu benga ba Congo Lumumba so Lumumba ya TV Congo il fallait m'appeler moi les jours moi ça na botia bien nga boti le 25 maman na komaki na décembre moi ça boti le 25 ya boti moi mobali soko tali elongi ada ilunga mobimba siko na nga nini nga mutu na yoka na ba criminel wana tonga na yebi ba criminel wana mais à ce que ces chances ezaka ki moi mobali na bali ka kokitisa ada ilunga mutu na se parce que alali mwasi na ye atie mwasi nezemi parce que mwasi na yebi c'est vérité papa na nga siko boyi bisanga ba ndeko na nga nini na kati Ani makwaka la professionnel ya musala oyo
basali pe confiance bazo continuer pe kosala confiance maman na makambo nyonso ezoleka na ndenge yo ozolobela. Est-ce que lelo soki s'il faut que o faire face à la justice madame ko faire face aux ba éléments solides oyo ekoki ko sala te et défendre na makambo yo zoloba maman parce que le dernier mot oyo kozala nango par rapport ya ba makambo nyonso ekozala nini maman pe lelo vie ya mwana mwasi wana eza ndenge nini? Est-ce que vous êtes toujours en contact avec la fille? Pour ne pas mentir monde entier bandeko nanga parce que likambo adana raïs et ça va pas si lelo nazolala te loko bakokanga misu te boyebi bato balandaka nga bayebi nga mwa malamu bato basite bayebi nga balamarena basule baoba badidie masuki bayebi nga même basibu mutombo wana même bato bazala na Londres kuna bazoma bela yawa yebi nga. Donc veut dire que dernier mot nange ezaka ke bato batika bakalisa te ke nga nayebi criminel wana te mais nga nazo penser ke na solo la na Ada Ilunga concernant message ya Eliane envers nga oyo akanga na téléphone ya mobali na ye ke non je vais faire quelque chose na kopé son mbongo akoma garçon na kombo na ye azaki na États-Unis kombo naza même na ba numéro wana kombo garçon sœur Fernande, quelque chose comme ça. Eliane, si vraiment tu es en train de me suivre, comme moi, la sœur, ils ont quoi assiste, ils ont quoi la mise, comment monsieur Fernande, les États-Unis. Alex a délégué au Kende Kinshasa, au Sana Mona Mobali au Mabé, au Nazolo Balero, n'a émis que ceux qui n'ont couffé le lot, peut-être que tu vas comprendre, ah, Babomi va courir la peau dans les cambo. Au Nazolo, je suis sûr, et puis j'assume. Na lobi te ke yé mutu ase mwana bi me ndenge nazo kanisa ke na loba ya okitsa ndenge mwana mwasa nazo insiste bi ya solola na Ada mwana mobali aloba ko sa Alex aloba ko sala mwana mobali o mabe au sala Ada mabe siko ngana ni na ekseki Ada ngabi papa nazo bona bondeli Ada mwa pana mwana raïs bazala ba message. Donc, nous avons que suspect les deux personnes. Ils ont Alex Mobala Eliane et puis ils ont Herman Kassongo. Peut-être que ma personne qui est Herman parce que Batumande va moment bazo qu'ils ont entourage, c'est-à-dire quoi? Nous avons la Fulange à Montréal. Ceux qui m'avaient yeli Fulange ou bien bon bazanga parce que nous avons ça comme émission mingi. Ba ko les capé par Fulange. Des dédas on a bien des dédas par contre les capés par yé babi tala tout ça mais ton peu son bon rebelle garder calme on t'a koyé baté joie loko poussière atana verre atana mbote atana kiti atana saki kama kokala me makasaki nele nyonso joie tia ngoka to bo mete to ça kaka abul azala bouleverser to azwa liboma pour la yenga take mutu akozombo te eza complicité azumba walie na yeme aya sali makambo bango balobi nga nazo comprendre que ça deux personnes soit que ça Herman parce que Herman a autre chose aza atena Canada Herman tis lelo aza na États-Unis oh ça oui on nga nazo loba soit que ça Herman soit batuana kaka batuana Alex na Herman ba yebi likambo muto zo yebisanga makambo yo seza moi si mutazo yebisanga mama papa na ngai excusez-moi papa nanga tango mwasi azobete nanga lisolo ba conversation nyonso eza na kati ya telefone nanga yebisanga siko nosani. Merci. Parce que na lukande ko na ngai na solo na ye na bi papa sala attention ba tournage na bino place ko kende place ko lia kolata na yo esiko zo yamba batu na ndako nga pe nazaki na batu ebele na ndako nanga. Les gens qui m'ont fait de mal aujourd'hui ce sont mon entourage. On a donc na bango komela na bango lelo likambe koli de bandeko na biso comment mutakola empoisonner trois personnes ezaki destiné pour na Ada ezaki destiné pour na ye bango bazo bakeza mutu musika te mutu musika c'est-à-dire quoi mutu fana na manani na bumba ye aller au sala Ada mabe non ezaki peut-être mutu azu eloko apesi mutu mo ya entourage na bike sala boy biso to peso mo kolobelo côté fandanye te. Merci Anima Kwakala, je pense que les gens ont compris. Batonio so bazala qui n'a pas inquiétude, bino bozaki n'a besoin boyoka Anima Kwakala à s'exprimer, à lobby
avec son cœur à expliquer, à accuser Moutouté, mais kasi à lobby makambo nandenge donc sengeli. Merci Nayo Annie Makwakala. Bisopé après émission Oyo, en raison de sécurité, il y a Moussala au bisoto sala ka maman. Il y a investigation, il y a Moussala na biso malamu o biso to panzaka sango to pezaka d'information ce qui peut moi ezali au routine de langai quelques conversations oyo donc esengeli comme ça je mettrai ça aussi donc en ligne pour pouvoir faire comprendre à Batuke Anim Makwakala azana ye kaka juste muto yo abimisi information ezana bato il faut ba landela. Merci na kanti yonanga to sukiawa merci pour notre d'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Non, c'est la gamme voice. D'accord, bye. Voilà, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, moi c'est Tati Ngalapa. L'émission c'est l'écho de bonne conduite. Voilà, c'est ça. J'aime comme ça, j'aime comme ça. Moi Tati Ngalapa, j'aime comme ça. Lorsque les actualités ezali, lorsque Makambo ezali na kiti, na source na zu Makambo. C'est ce qui fait la force de Tati Ngalapa. Merci, 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 merci. Annie Makwakala, Tembesili, Bozu Annie Makwakala en live. Awande tozoka bonangana bino na pesi merci na mama Zozomera ba triplé la femme de papa Noé Mavakala Nzinga papa Noé Mavakala la valeur ajoutée Simba mama Zozo bien mokile komi mabe. Merci beaucoup à maman Déborah Lubanda kilo ba mère à Calgary kilo ba mère à Calgary. Monsieur le vice-président Viso le Kandi Mabia Lancel Memotona Yamo. Merci beaucoup maman Yvette Keti Lutière. Merci beaucoup à toi Marie-Laure Mwaka. Merci na